HP Media. Jacob a bibi bien aimé. Tant que Jacob a bibi, bah baissier comme moi Jacob. Jacob il va les surplanter, il va voler, il va mentir, il va escroc par rapport à circonstances bien aimé. Na Israël, ton na tama kalaba, on est copé sabana comme par rapport nenga botami bien aimé. A botami va baissier comme Jacob, Moïbi, a kola la combo wana. Azotanga soke loke bungi babaka Jacob ndem tabungis aibi eloke bunga nanda ko babi Jacob kombo wana lata vie na ye kombo wana influence caractère na ye ko bossa na tebi bezo bana 1 Samuel 25 chacun il est comme son nom bien aimé kombo na yo zo ko influencer ezo la ki sa comportement na yo ba ko ba caractère non zela comme HP Media. Rwanda abana ko sambela to sambela kana ye. Un jour, Abimi a kele kolukanda kunaye. Dimanche, babenga samba samba punaye. Azaki kokanga ba photo. Mais akei ko bima. Tanga Abimi a sala accident. Ba ko benga biso to kemba na mokole. Ya zaki na salle d'urgence ndekonanga. C'est a sala accident lokolo bakati. Lokolo à droite. Bakati lokolo. Donc le cas de Zaki les bandes tous solo na bande konaye. Tous luka nenge nini ya ko consatiser ser. Neli to kolobele to longola idée ke bakati lokolo. Bande kole ba lobi. Ndoi na ye pe ndoyo ba pesa kombo. Lokolo ne pas droite bakata. Beneni moni ba kombo to pesa nenge zo landa bato. Eza la maladie moko so bela wana. Eza par rapport ya kombo. Ba pesa kombo tam sous ba pesa kombo mutapasi manchoni. Ba pesa kombo faila. Ba pesa au combo. Ba pesa bino ba combo famille. Tala combo ba pesa eli ko banini. Tuna papa na bino combo na zo eza combo nani. HP Media. La chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez émission les temps de visitation divine. Ça m'a pas le sous. Je suis le serviteur de l'Éternel. Shimeka Kissa. Ça m'a pas parce que Bible solo que mon peuple périt faute de connaissance. Ba te belé ba bungi zela. Ba te belé ba perdre repère na bango à cause ya manque ya connaissance. La Bible déclare vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre et la vérité vous affranchira. Bien aimé muto ya kutana la vérité même façon na ko le changeaka. Muto akuta na vérité même façon na ko réfléchir et changeaka bien aimé. Yango tikam zambe a pambola bino ya mboto banda na yito bonde la sikozali. Tout ce bon de l'ensemble, éternel Père de gloire, c'est toi le créateur de cieux de la terre. Zambe te recommandé moment où na maboko na yo, zalamo batel na biso, zalamo kambi na biso ensemble. Na kombo na Yesu Masia. Bible obi dans leur détresse, dans leur angoisse, il criera à l'Éternel et l'Éternel envoie sa parole et la parole leur guérit. Éternel tikana nzela liloba oyo mutu moko abika, quel que soit état na ye, quelle que soit difficulté na ye, quel que soit isikazali na nzela la ya liloba kolo abiki sama na kombo na Yesu Masia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, na lingna tolobi la deuxième porte d'entrée. Où est cela raquette? Moutou à vivre pleinement la bénédiction au Nzamba la caille. Bible Zoba dans mon candidat Jérémie 29 verset 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur des armées, projets de paix et non de malheur, afin de vous garantir un avenir meilleur et de l'espérance. Ozomona Nzamba za mabongisi malamu pona libota na ye. Nzamba za mabongisi malamu pona libato ya keli. Meza makambo yo bato bazo kutana ngo nezo ko empêcher bato ba célébrer makambo Nzamba za na posa bango babika. Sans plus tarder, nous avons mukanda ya Genèse, chapitre 32, verset, tu vas partie à 24e verset jusqu'à 29e verset. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. La Bible déclare Jacob demeura seul alors. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore.
voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappait en moitié de la hanche. Et la moitié de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu n'aies me béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob, verset 29, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi connaître, je t'en prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Amen. Nzambe apambola miso. Bien-aimé, premier fois dans le cas qui n'a parlé, qui n'a osé, qui a un lien, ma porte d'entrée est liée na cordon ombilical, ton nombril. Na pesa qui a accès favorable à diable. Bien-aimé, lelo na yé na deuxième porte d'entrée. Oh monguna takaka. Oh monguna zo accès ya konnuire ban belé. Et ça na zela ya kombo. Nanzela ya kombo bien-aimé. Bible solo bana mukanda Esaïe 62 verset 1er jusqu'à 4e verset biologie. Pour l'amour de Sion, je ne mettrai point. Pour l'amour de mon peuple, de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que la délivrance de mon peuple apparaisse comme l'aurore. Et sa délivrance s'allume comme une flammeau. La Bible déclare, on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Na yebite kombo nini ba pesa na vie. Ba bengo na komba maladie. Ba bengo na tamsus na kombo ya statut social na yo. Ba bengo na kombo peut-être ya environnement ba pesa yo. Mais na bina tongo to na pokwa lelo mtozola nanga. Ba ko bengo na kombo ya shika. Ba ko bengo na kombo oyo nzambe ye moko akopesa yo. Bien-aimé, tikana ebisayo kombo ezan importance ebele. Les noms na yeko lobela likamba kombo bien-aimé. Bible soloba na 1 Samuel 25 chacun il est comme son nom. Nengo za wana bien-aimé oza nenge moko ya kombo na yo. Kombo eza pouvoir. Kombo ya le nom, kombo ya mutu. Et ça rappelle destiné à Moutou. Ce qu'on a destiné à Moutou, on a destiné à Moutou dans le combo. Il faut dissocier Moutou na combo na ye. Parce que comme moi Moutou, les autres talisa Moutou, oh nini yazali. Voilà pourquoi tu as ta même famille. Tu as combo comme le nom de la famille. Mais Moutou na Moutou, tu as combo na ye distinct. Ou les autres différenciés na libota les prénoms. Alors les prénoms là, ou les autres différenciés na bande konayo, c'est ça le vrai nom oyo zanango. Combo na yo bien-aimé. Ba tu es belé, ba tombo ma à cause à combo. Les noms de la famille. Ce dont dans la Bible, la Bible ko pesa ba kombo n'importe qui te. Na Bible na tango kala, ko pesa kombo par rapport ya épreuve moko. Ba pesi kombo par rapport ya situation moko. To par rapport ya nzamba ko prévoir ko sala, ne ba ko pesa kombo. Na mutu, bien aimé. Okomona na Bible, par exemple, c'est Jean-Baptiste. Tant oiseau bota Bible biba un agenda pesa ki kombo ya Jean-Baptiste. Abi moi no boko bota kombo ko Jean-Baptiste. Oko remarquer bato nyonso to même Samson ba pesa kombo. Et pas dans la ba ange. Même Christ, babi moi no ko botama ba ko benga Emmanuel. Ba ange nde ba pesa kombo. Ba ange nde nzamba lekana nzela ba ange pona ko pesa kombo. Pourquoi? Parce que nzamba yebi importance ya kombo. Parce que derrière un nom, ça se cache un esprit bien-aimé. Na sima ya kombo monyoso, ezaka na esprit moko enimaka kombo wana. Na sima ya kombo, ezana ba loi o ezaka pe na sima ya kombo. Na sima ya kombo, ezana maladi pe ezaka régulier na sima ya kombo. Bien-aimé, ezana batu ebele. Ba vina bangwe kufi kaka mukolo abotama
kombo nini bapesa ye. Jacob abibi bien aimé. Tant que Jacob a bimi, bapesi kombo ya Jacob. Jacob a ko ba les surplantaires, il ko ba voleur, il ko ba menteur, il ko ba escroc par rapport à circonstances bien aimé. Na Israël, ton na tant kalaba on ko pesa bana kombo par rapport nenga botami bien aimé. A botami bapesi kombo Jacob Moyibi, akola na kombo wana. Azotanga soke loke bungi babaka Jacob ndem tabungisi aibi eloke bunga na ndako babi Jacob kombo wana lata vie na ye kombo wana influence caractère na ye ko bossa na tebi beso bana 1 Samuel 25 chacun il est comme son nom bien aimé kombo na yo zo ko influencer ezo la ki sa comportement na yo bakoye ba caractère na nzela kombo bakoye ba destinée na yo na nzela kombo bakoye ba yo na nzela kombo kombo eza identité na yo mobimba kombo bien aimé. Jacob a collé la combo à Moïbi. Combo est un mystère bien aimé. Bien aimé. Kopé sa kabala na obi pesa pesate. Et ça ba tumis ba ko a pesa mwana ne combo par rapport ya mutu moko boy. Asa na mbongo ebele. Par rapport ya famille moko boy. Bien aimé. Kopé sa mwana combo te pour muto yebi asa na mbongo. Kopé sa mwana combo te parce que mutu na bino la famille asaka soki asaka na combo nini. Combo zo pesa yeba ke kolanda mwana na yo. Via mutu wana e comme via mwana na yo. Au pesa moi no combo par rapport au tala série. Il y a novelas, au tala film, au pesa moi no combo. Bien aimé, comment est une influence minene na vie abatu. Le diable a yebi importance à combo. Le diable a yebi grandeur à combo. Voilà pourquoi Satan ko pesa au combo. Ba ko nomo surnom, ba ko bambo wa combo moko et zipi qui même destiné na yo. Tala ba combo même na mboka biso ba congolais, na Congo. Neto besi ba konzi. To zipi ki ba konzi ba combo. To so pesa ba ministre ba combo. To so pesa ba konzi mboka combo. Est-ce que combo to so pesa bango? Eza combo excellence parce que derrière un nom, se cache un esprit. Le nom est un destiné à mutu. Abota masala Jacob. Nzamba yeba na libumu Israël, mais abimi na circonstance abimi ba benge Moyibi. Bien aimé, na ser moko na église na biso. Ser wana abana ko sambela, to sambela kana ye. Un jour abimi akele ko lukanda kuna ye. Dimanche ba benga saba sambela pona ye. Azali ko kanga ba photo. Mais akei ko bima, tanga bimi a sala accident. Ba ko benga biso to kemba na mokole. Ya zali na salle d'urgence ndeko nanga. C'est à sala accident lokolo bakati. Lokolo à droite, bakati lokolo. Donc, le cas de Zaki les bandes, tous sont là bande konaye. Tous le cas n'engeni ni a constaté ser. N'eli to kolobele to longolay idée que bakati lokolo. Bande kole ba lobi. Ndoi na ye pe ndoyo ba pesa combo. Lokolo n'est pas droite bakata. Bien aimé, moni ba combo tous pesa n'enge zo landa batu. Et ça la maladie moko zo bela wana. Et ça par rapport ya combo. Ba pesa combo tam sous ba pesa combo mutapasi manchoni. Ba pesa combo faila. Ba pesa combo. Ba pesa bino ba combo famille. Tala combo ba pesa eli ko banini. Tuna papa na bino combo na soi za combo nani. Combo na soi. Tant David a botimo aller na combo ya Salomon, aye ko présenté par prophète Nathan. Nathan Bengue Yedidja qui signifie le bien-aimé de l'Éternel, le chéri de l'Éternel, celui qui fait la joie de l'Éternel. Mais David a limité à pesi ka combo à Salomon. Bien-aimé combo influence aka. Au pesa moi notam sur combat j'ai vu, il y a Jacob. Jacob a Moïbi, tel a comportement moi na yo. Au moment où Jacob a Bibelobi, azo lité na mutu, na ange. Abi fais-moi connaître ton nom. Abi si Jacob, pourquoi tu demandes toujours mon nom? Aboy ko pesa Jacob kombo na ye, parce que kombo est un mystère. Jacob alobi na ko tika yote, ki no ko pambolanga yaya. Tala Jacob, alobi na ange, na ko tika yote ki no ko pambolanga. Mais ponza ma pambola Jacob, atuni Jacob, quel est ton nom? Bien aimé, yozo ngo so li pamboli ensemble, na kombo ni ba pesa. Ndamaza prêt ya ko pambola yo. Ndamaza prêt ya ko pesa obana. Ndamaza prêt ya ko bimisona situation za nango. Mais kombo ni no za nango. Bien aimé kombo. Le diable a bien porté sa combo. A ko côté la combo ba bambio surnom moko pour la ko fini ka destiné na yo.
diable ayebi ko sana étoile ayebi ko sana promesse ensemble ayebi ke nzamba za ba projet na vie na yo ya kitoko mais mokile ko lati kombo oyo yebi te yaya on dit baba kombo bindima ndima kombo c'est une importance ser moko to sambela pona ye ba benga kaida komone da joli alanda kombo ya tanti na ye mais tanti na ye atia ko botate tanti ne tia kufa abotate ye perdu kombo ndoi na ye atikala ko botate mais ser wana nzambe na bolingo na ye aye ko sala mawa avant ko zo chaque jour ceux qui ba sala nzambe ba koti retraite azonima ko sacrifier ko sommer ba sali biloko ba secret ko foutre bango ba jour à ba retraite un jour nzambe a visité Seroda Joli apese bana misato yaya comme on nani comme on nani comme on nani biolobi chacun comme son nom oza lokola kombo na yo nana pesa o kombo yaya malade ozo porter les héritages ya ndoi na yo ya ma copine mama ko pesa mutu ko mwana kombo te pamba te ndoi na za sona non pesa mutu kombo o nzamba révélé yo ko pesa kombo te pona bible ba pesa kombo Jacob tango mwasi na Rachel azobota mwana azokene ko kufa apesi koma mwana Benoni le fils de ma douleur. Jacob a bien porté sa combo, arraché mon habit. Non, moi n'a pas bien comme Benonité, le fils de ta douleur. Non, moi n'a pas bien comme Benjamin, le fils de ma droite. Il y a combo influence à ça. Bah tu belé bah échouer na vie à cause à combo. Bah tu belé bah réussir na vie à cause à combo. Au moment où tu es malade au zobela wana. Ndoyi na sanango. Au moment où tu es mbongo au zo simalelo. Ndoyi na simbongo. Ndoyi na saka commerçant. Yo bo komi commerçant. Et ça n'a pas lien. Ouais, il y a la combo à Moutouya. Et ça n'a pas lien. Il y a la combo à Moutou. Babi Chaébé, attaqué le plus considéré la famille. Pourquoi? Parce que maman n'a pas été dans la passe, la douleur. Mais mon colo Chaébé, a soit que conscience ya combo na ye. Mon colo Chaébé, a soit que prise de conscience. A boy combo wana. A que kolukan zambe. Ti zambe a étendre la limite na ye. Ozo tourner encore par rapport à Kombo Yaya. Ndoi na kenda musikate yopo ke musikate. Ozo sa musale zo simbate. Tala maladie ozobela. Tala comportement. Ndoi na divorcer yopo zo divorcer. Et comme kolanda yo, et comme répétition. Et comme répétition bien aimé. Kombo ni ba pesa yo. Ce qui va pesa comme maladie. Ba pesa comme mon bien aimé. Et bon ma destiné na yo mais na lelo na ko présenter au combo moko soko kangami nango et ko changer l'histoire na yo comme na Jésus Christ quel que soit ici ko zona nango na mbete hôpital na réa partout na prison na état moko critique makambo simba kate bien aimé na lingo tala au sala examen de conscience o tala combo ni ba pesa yo ya mboka na bino combo ni ba pesa yo o zaka noya nani ozo porter combo nani nzamba pambola yo. Mais Bible soloba na mukanda Isaïe 69 verset premier qui nous 4e verset on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera tika nzamba pambola biso yo mutozo se retrouver na ba système ba lien ya combo ozo répéter vie ndoi na yo ndoi na sala boyo pozo sala boy ndoi no amona passe yo pozo mona passe bien aimé ko hésiter te obenga biso na yebi ke toko sambela na nzambe ya komi monisa numéro na ngezali plus 243 84 33 710 63 plus 244 84 plus 243 plutôt 84 33 710 63. Wana numéro na ya WhatsApp. So ngo bien nga appel normal. On reçoit na plus 243 91 9 91 744 566. Na lingina bonde la kapo na yo. Nzambe abika moi a visiter yo. Yo muto lata combo ya ndoi na yo ozo vivre d'influence satanique o komi ko répéter malade on ndoi no abika o komi ko répéter vie moko ndoi no abivra na
kombo na Yesu le quoi mosala nzambe na arrêter yango au nom puissant de Jésus. La Bible déclare faut pas manger des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants sont agacées. Mais il est écrit, on n'en parlera plus cette adage en Israël, car l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je sers, bika mwanzame c'est la possible du colonna yo. Na kati ba lien o eza lien na kombo na ko ici influence nyonso malédiction porte d'entrée favorable à diable o ezo ko landa na kombo na kombo na briser yango na kombo na Yesu Masia, car la Bible déclare on t'a donné, on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Si quand nous sommes personne à combat sika, nous sommes bengo na combat destiné na yo, a benga je dois envoyer yo par rapport il y a combo ça lié na destiné na yo. Si quand nous sommes appelé ça au combo, on est lié na destiné na combo na Yesu Masia. Amen. Bye bye. HP Media, la chaîne qui vous édifie.